Bonsoir mes frères et sœurs, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, ba ndeko nanga. Na bolingo nzambe na isusu na pokwa lelo liboso na bino koyeba ko partager kaka mokoko lazali kotia kati nanga. Lelo nini ngaki na loba ba ndeko nanga leo na olobela kaka eloko tolobaka. Lolenge nini akosimba bilaka ya nzambe na bomoi na biso. Lolenge nini akolongisa makati nango, lolenge nini akotenir bon na kati na ba promesse na nzambe. Ndeko na ngai koyeba kotenir ba promesse ya nzambe po tokóma vraiment na oyo babengi elonga esengaka biso ezali na principe oyo esengaka totosa po tokóma na oyo nzambe abongisela biso. Po tokóma na principe wana ndeko na ngai ezali kosenga koyeba d'abord promesse nini nzambe atia kati na bomoi na yo. Ndeko na nga liboso okanga bilaka na nzambe fo yeba liboso nini nzambe aloba mpo na bomoi na yo, nini nzambe alaka yo na bomoi na yo, nini nzambe alobaka akopesa na bomoi na yo. Ndeko na ngo okoyeba ngo lolenge nini okoyeba ngo kaka na banzela, okoyeba ngo kaka na nzela ya basaleli na nzambe, na nzela makomi na nzambe, na nzela ya barevelation mpe lolenge ya bandoto mpe na lolenge na bamessage oyo tozwaka kati na bandeko na biso. Ndeko na ngai na ntango oyo osili kozwa bilaka na nzambe likolo na bomoi na yo, yeba ndeko na ngai ekomi na ntango sikoyo lolenge nini okokoma siko na bilaka wana. Ndeko na okasa teke soki nzambe alaki yo eloko lelo lobi ozwi yango te. Nzambe atalisaka biso me eza siko na processus nini oyo esengaka biso tolanda mpo toyeba kosimba bilaka na nzambe. Ndeko na ngai soki tokei na ebusi EAD eza koloba na biso bato nyonso bazali komona biso toyeba kobwaka bamabe na biso, toyeba kotika tokima mosika na bamabe na biso, toyeba kotia miso na biso epai Yesu Masiya mpe na kotia miso na biso kati na Yesu Masiya. Ndeko na ngai oyo andimaki kotika esengo nyonso aye kolata nzoto na masumu, andimi soni humiliation po lelo yo nanga totatola Yesu Masiya. Ndeko na ngai yeba na bilaka na nzambe nyonso apesaka biso ezaka oyo nzambe akolinga kolekisa yo po ete okoma na oyo nzambe alingi apesa yo. Me ngonga oyo esenga siko nzambe alekisa biso na oyo ezali bapromese na ye ndeko na nga bisika siko bapromese ya nzambe mpona bato ebele ekufaka. Esiko tokokaka te, esiko toyebaka te lolenge nini na kotambola, bisika oyo bapromese nyonso ya nzambe etikalaka. Ezali na nzela nini ndeko na ngai ntango tozangaka patience, ntango tozangaka koyeba kososola nini nzambe aza kosenga yo na po okoma na oyo ezali bilaka na ye. Ya liboso ndeko na ngai ntango nzambe apesi yo promese na ye toyeba kokima baprobleme te. Mingi tokanisa so nzambe alaki yo eza facile kaka ndenge alobi lobi ozwa te ndeko na nga. Soko otali baprofesi nyonso nzambe apesaka okomona mpo moto ya kokoma na kati na yango ezali na bitape oyo asili koleka. Aza na bitape na promese nzambe apesaka biso ezaka liboso apesi yo promese na kati na yango ekoya kojustifie yo mpe na kati ya justification nde sika humiliation baprobleme eyaka ya solo epuis gloire na ekomonisama. Ndeko na ngai mpona kokanga bapromese ya nzambe esengeli kolite, esengeli kolite na kati na bilaka na nzambe. Ndeko na nga mpona kosimba bilaka na nzambe esengeli kobunda na kati na yango. Lolenge nini okobunda na kati na bilaka na nzambe ndeko na ngai okobundana na kati na koyeba koafronte baprobleme, na koyeba koaccepte baprobleme, na koyeba kondima koleka na kati na moto po yo okoma na oyo ezali bilaka na nzambe. Ndeko na nga na koyebiso ntango baprobleme eyaka biso wana bapromese ya nzambe esili kokita likolo na bomoi na yo, wana sikoyo bapromese ya nzambe ekolanda bapromese ya nzambe esili kokita sikoyo ekomaka baprobleme moto eyelaka biso ndeko na ngai mpo monguna telemi sikoyo mpo nini bapromese wana ekokisama te. Me na ntango wana ndeko na ngai te bakofixe miso na biso epai Yesu Masiya oyo alongaki, oyo baprobleme baepreuve etelemaki liboso na ye balongisamaki kati na yango. Yango ndeko na nga ntango baprobleme etelemi yo ozomona promese nzambe apesa yo,
otali sikomi baproblème etelemi liboso na yo, ndeko na nga yeba koafronte baproblème wana. Kokima te ndeko na nga, yeba koafronte baproblème wana. Ntango yo koafronte yango ndeko na ngai, nde bisika yo kokoma sikoyo na oyo ezali promesse na Nzambe. Mais misu na yo eza toujours fixé dans la parole de Dieu et puis na kati na Yesu Masiya. Wana nde ndeko na nga okolongisama. Toyeba pe ndeko na nga, ta ba problème eyelaka biso na ba épreuve eza kotraverse, ndeko na nga nakoyebisa eloko moko. Kokanisa te ke problème nyonso oyo tozwaka na mokili ndeko na nga eza na solution. Eya na problème moko te ndeko na nga nakoyebisa ezanga solution. Yeba soki Nzambe apesi vision, aka na provision oyo asili kobongisa, do ezolakisa ke eza deya na elonga, me kokoma sikoyo na elonga na ndeko na nga nde bisika tokokaka te, nde bisika totikaka, nde bisika toabandonaka, nde bisika tokoma kolela, nde bisika tokoma koloba Nzambe aza koyoka te. Me Nzambe wana akela matoi mpona koyoka, ayokaka biso, me asengaka sikoyo te bakotosa oyo aza kosenga biso. Oyo biso so eloko moko, ta baproblème eyelaka biso to baépreuve ya solo tokimaka epai Yesu Masiya, problème nyonso oyo tokutanaka nango, mosusu mpe esengaka osili kobondela mpo nango, oyo mosusu ekompe eza te mpo obondela. Ekomi sikoyo lolenge nini esengeli oyo affronte problème wana mpo oyeba kokoma sikoyo na promesse ya Nzambe. Baproblème nyonso eza te kaka ifo na prier na prier na prier, non ndeko na ngai. Eya mpe na baproblème mosusu esengaka esu prière te. Ekomi kosenga sagesse ya bomoto, ekomi kosenga intelligence ya bomoto, ekomi kosenga capacité ya bomoto. Prière problème nyonso ndeko na nga komema kaka na prière te, mema ngo mpe na kati na sagesse ya bomoto. Okoki koloba te lobi nabondelaki mpo na problème boye, ozwi solution, wi ndeko na nga. Mais peut-être problème ekolanda siko mpo okoma na bilaka na yo ezosenga sous prière te. Ekomi kosenga sikoyo connaissance na lolenge nini esengeli oyo affronter problème wana. Kana ba problème toyebaka lolenge ya kotrouver solution na ba problème. Mingi so tokutani na ba problème toyeba kotrouver solution kati na yango te. Mais esengeli koyeba lolenge nini ya kotrouver solution na problème oyo, mpona koma na bilaka na Nzambe. Mpe ntango Nzambe apesaka biso bilaka ndeko na ngai, ayebaka lolenge atambwisaka biso. Mokomona biso lolenge tozangaka na biso patience, tokokaka na biso kolite te, tokoka biso kozela te ngonga Nzambe ekoka, okomona tokomi komilukela ba solution na lolenge na biso. Ndeko na nga, ntango yo luki solution, yeba sikoyo wana eza lisusu volonté ya Nzambe te. Okomi siko mosika na volonté ya Nzambe, okomi koluka solution na lolenge na yo. Tango okomi koluka solution na lolenge no ndeko na ngai, eza lokola Jacob azalaki da mwana oyo azalaka béni epa Nzambe. Azalaka béni, mais tellement que akomprena te ke aza na kati na bénédiction Nzambe, awelaki bénédiction ndeko na ye. Mais tala esika bénédiction ndeko na ememaka ye. Mais lolenge grâce ya Nzambe ezalaka kaka likolo ya Jacob. Tala Nzambe amemaki ti aki ko reconnaître ti oyo abelelaki Nzambe, lelo na kotika yo te, malgré papa na pambolaka ye. Awelaka, mais tala ndenge ememaki ye ti kino ake ko se retrouver na ba condition oyo aswetaka te na bomoi na ye. Mais tango aye kososola ete sengelaki nazela bénédiction ya Nzambe ya ndeko na ngai te, akangaki angelo aloba kino yo kopambola ngai ndenga na kotika yo. Po ayebaki ke lolenga bande kotambola, alongwaki deja na kati na bénédiction, parce que uta libumwa mama azalaka béni, azalaka béni. Po Nzambe alobaka toyaka na mokilo na projet de bonheur non de malheur, azalaka béni. Mais lokwa Satan aza risé, tala ndenge amemaka ye, autilize kaka mama na ye ameme na kati na kufa. Tala lolenge Jacob po ya kozonga na bisika oyo ezalaki bisika na ye. Tala mikakata na kutanaka nango, tala bapasi akutanaka na yango. Me lolenge Nzambe alobaka kaka na kati ya moto oyo asila kopona,
bilakana esengeli ekokisama nzambe akokokisa yango me ekóma kosenga processus mosusu na bomoi na biso ndeko na ngai. Tolukaka basolution na ndenge na biso moko te, tolukaka solution ya nzambe mpo ya nzambe ndeko na ngai ata eumeli yo tikala kaka na baprincipe nzambe aza kosenga yo okomona ekokokisama. Ntango tozelaka bapromese ya nzambe ekokisama na bomoi na biso ezalaka mwa pasi mpe mikakatano mpo moto azela vraiment oyo ezali promese ya nzambe. Ndeko na nga, ndeko na ntango toyokaka bato nde place tobungisaka grâce ya nzambe na bomoi na biso. Ntango toyokaka bato nde ntango tokendaka mosika na nzambe. Ntango toyokaka bato nde ntango tokomplikaka biso basituation nyonso ya bomoi na biso. Mpe na ntango wana bilaka na nzambe ekendaka mosika, nde ntango bilaka na nzambe nyonso ekufaka, nde ntango bilaka na nzambe emonisamaka te na bomoi na biso. Nabongisela yo ndeko na nga ekokokisama ndenge nzambe alobela. Ndeko na ngai oza na oye na mboka oyo oza koluka nazwa mokanda me bakomplike yo na nzela nyonso. Me liloba nzambe eza koloba nokeno mabelo epesameli yo mpe oyo akoboya yo nga mpe na koboya ye. Ndeko na nga yo ntango nzambe alobeli yo phrase wana tenir maloba wana vanda likola maloba wana okomona nzambe akokokisela yo. Okokende na banzela nyonso tika na luka na nzela pete nde nzambe akokokisa tika na luka na me ndeko na ngai soki nzambe alobaka akopesa yo na lolenge na ye ndeko na ngo okomona ekokokisama malgré ozoyeba lisusu ndenge ekokokisamela te. Po nzambe wana aka toujours fidèle na maloba na ye. Tokóma na babikabo na nzambe te kozanga simplicité na bomoi na biso. To ndeko na ngai ebloka babenediction ebele ya bomoi na biso. Lolendo eboma makambo ebele na bomoi. Mpe tokomi kotambola selo bomoto na biso nde bisika bikabo ya nzambe ebungaka biso. Ndeko na ngai koyeba komikitisa epai gloire ya nzambe emonisamaka. Epai nzambe akopesa sagesse, intelligence, akorevele yo, akoeclaircir yo, akotalisa yo, mabe boni ebande koampeshe yo okóma na bapromese na yo. Me nzambe asengaka biso tomikitisa. Mpo na komikitisa ndeko na ngai esika molimo santo aka kozwa contrôle, ayebi kopelisa mwinda mpe abandi kotalisa lolenge otambola mpo okóma na bilaka na yo. Oyebake ntango tosimba provision nzambe yaka kati na biso wana gloire ya nzambe ebandi kose manifeste. Ntango gloire ya nzambe eza kose manifeste ndeko na ngai toyebake na kati na humiliation nde gloire ya nzambe emonisamaka. Mpe ntango baproblème eyelaka biso ndeko na ngai yeba kominimize baproblème, yeba kodeconsidere yango. Ezala problème ya ndenge nini ndeko na ngai yeba kozwa yango donc lokola eza nango lika moko ya gravité epe tolongisamaka. Me soki ozomona baproblème olingi okomisa yango minene ndeko na ngai place ekundaka biso, place ezangisaka biso kimia, place ezangisaka biso esengo. Me soki okute na problème oyo minimize yango oyebi ndenge ke problème esenge na tambola nango lolengo me ozangisi yango konanga okomona ndenge yo kotambola likolo na yango. Nakokoloba mutu nzaba Josiane ozalaka mokuse. Oui, nayebi ke naka mokuse na ndimi yango. Yo tanga na ndimi ke naka mokuse yo koyebisa nga lisusu nini. Ndeko na ngai yeba ke problème nyonso tokutanaka yango yeba kominimize yango. Ntango yo kominimize problème wana mpe na kati na kondima Yesu Masiya, na kati na Yesu mutu azali kopesa nga makasi makoki ndeko na nga okolongisama mpe okosimba bilaka na yo. Omoni ke elobi te nga baproblème na okoka te ndeko na nga na kati na Yesu Masiya okoka. Na kati na Yesu Masiya okolongisama, na kati na Yesu Masiya okotraverse mpo okotatola elonga mpo ete ozali ya nzambe. Ya nzambe asengaka biso ndeko na ngai mpo yo olongisama na baprincipe wana ndeko na ngai esengaka sacrifice. Sacrifice esengaka biso ndeko na ngai. Na nsima sacrifice esenga biso ozala na kondima. Na kati na kondima ndeko na ngai wana siko nzambe aza kosenga yo kolata jalousie te, kolata haine te. Ndeko na ngai nakoyebi biso na kati na jalousie nde esika tobungisaka grâce ya nzambe.
bozia moninga nzwango lokola ya yo. Sepela na bozia moninga na yo. Pambola nzambe na bozia moninga na yo. Ene ndeko na ngai ememaka solution te. Ene eblokaka bavi ya bato ndeko na ngai. Luka bato nyonso batambola kati na ba ene ndeko na nga. Okokuta bomoi na bango ezali bloqué. Ene ezali arme mabe. O même ndeko na nga ba oto mona babi o akozanga kindoki te. Ndeko na nga ene ezali lolenge eza clé ya kindoki. So lingo koma penza ke babengo ndoki banda ene ka koyinaka baninga, koyina bozia baninga, koyinaka ndeko na nga ene zelo kwa mabe. Tiboni otamboli kati na yango. Atali lolenge yo otambwisami kati na ye. Wana ata na kati na mabe na kati na mikakatano. Na malamu no nyonso ndeko na nga okomona nzamba ko accomplir o ezali volonté ne na bomoi na yo. Nzambe te ba ko pardonner. Te ba kozwa kaso ya bandeko na biso. Okuti ndeko na zali na pasi. Okuti ndeko na za na mikakatano. Okuti ndeko na za na kolela ndeko na ngai. Yeba kozwa so ya ndeko na leki libonde lofuka mobanda kobelela nzambe. Lakisa ndeko na yo na likambo na problème lolenge ne sengela tambola. Okuti ndeko na likambo lakise ndenge nini akolongisa makati nango. Wana nzambe na likolo ndeko na nga akozanga kopambola yo te. Akozanga kokimiliasio alataki son lelo po yo na nga totatola ye. Ndeko na nga paso yesu masi alataki. So balobi lelo yo na nga tomemango tokoka na biso te. Me yango nzambe aza kosenga biso. Ata na kati na bapasi minyoko mikakatano. To fixe miso na biso epai na ye. To na bomoi na yo. Yeba kosunga bandeko. Yeba kozana bolingo na bandeko. Yeba ko demere na kati na volonté nzambe. Yeba ko yoka mungongo na nzambe. Yeba ko demere na oyo nzambe alobela yo ndeko na ngai. Totambola kati na kobanga nzambe. Petango kuti ndeko na kati na pasi yeba kosunga. Okuti ndeko na kati na kolela yeba kotia loboko. Okuti ndeko na kati na bozangi yeba kotalisa ye. Ndeko na nga eza kaka prière te. Po eza na ba problème sous esenga resu prière te. Mais eza kosenga sagesse na intelligence ya bomoto. Pe na lisungia molimo santu pe te longisama. Kasi ndeko na nga so kaka tokolobe te. Ndeko na nga bondela me peut-être libonde. Problème wana ezosenga su libonde lite. Mais eza kosenga sikoyo. Lisungi na kati na bandeko. Ndeko na ngai. To yeba na kakosungana. Musala eloko nzambe soki nzambe atia bilaka likolo na yo. Soki nzambe kitisa ngolu ne likolo na yo. Ndeko na nga ezala mokili eza kotiola. Ata mokili eza kofinga. Ata mokili elingi doke omoni pe ake nona komi na suka. Ndeko na nga ko abandone te. Kotika te. Continue ndeko na nga okosimba bilaka na yo. Okomona gloire na nzambe. Nzambe aza juste pe fidèle. A toujours sima maloba na ye ndeko na ngai. Asima maloba na ye. Mingi. Bilaka nzambe kokisamaka te. Po tondimaka humiliation te. Tondimaka pasi te. Tondimaka minyoko te. Ndeko na ngai. Ko abandone te. Continue na kati na onzamba tia kati na yo. Continue na onzamba za kotaliso butu moi. Continue na oyo ezali volonté nzambe na bomoi na yo. Ndeko na nga okomona loboko na nzambe. Nzambe za fidèle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.